De retour à Kinshasa, la première dame de la République dirige son cortège vers la commune de Matete. Au lendemain de la célébration de la fête pascale, résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, en bonne chrétienne, oriente son apostolat vers les personnes malades. Elle va surprendre dans sa résidence privée au quartier Kwenge, dans la commune de Matete, l'apôtre Bolia Casimir, chef spirituel de la grande communauté Bima. Malade il y a quelque temps, l'apôtre Bolia vit sa période de convalescence entouré des soins de son épouse et de quelques fidèles de son église. Ils sont tous surpris de voir l'épouse du chef de l'État en personne venir rendre visite à leur père spirituel. L'émotion est au comble. Quelle attitude adopter? Très respectueusement, la première dame s'agenouille devant ses serviteurs des dieux pour les saluer. L'apôtre Bolia, touché par ce geste, entonne une prière en faveur du couple présidentiel. Maman na biso apa moi et ko sale ma beauté to moni yango moi c'est le quoi eh ah la manda ko yo ko luka nini nzambe na ngai le sambo ya solo yango wana amen seigneur mama yo ki sonite amen seigneur. Koko tabana ko tino boy. Oh yes na. Yes. Amen Seigneur. O baza ko yangira miyango. Kono. Na musongi na ba yo ka sonde. Boko dina moto tina Yesu. Yo mo Yesu Masia. O pa mo Joseph. Amen Seigneur. Ah que na se diboso. Amen Seigneur. Pa mo la mama. Ah on me na ibala na ye. Amen. Na ye na mo bali ba que na se diboso. Amen Seigneur. Le moment est très pathétique. L'apôtre convalescent trouve néanmoins la force d'encourager la première dame pour toutes les faveurs qu'elle fait aux personnes vulnérables. Marie-Olive Lembe Kabila n'est pas pressée de partir. Elle se sent dans sa famille. 1h30 après, l'épouse du chef de l'État va quitter l'apôtre Bolia qui n'en revient toujours pas. Makambo ya kala makambo ndengi wana ayebisenga ulifaye tika yo zalini ndeki nkome kuna yo komona kome wana me ikam naona kama wana mninga apasingi mboto. Hey, kamu ya kukamwa mwana huyo liboso ao kenda liboso amen laboko huyo ao kenda liboso. Sa compagne de vie, Madame Dédé Bolia, ne peut se refuser de placer un mot. Oh, eza surprise monene na yebi eloko nini na kozongisa matondi te pa na kolo na ngai. Oyo eloko oyo mokolo mwalelo nzambe nanga moto akokisi yango po ete mingi baza koloba ete papa aza na koma me nzambe na nguya oyo Yesu Masia aki kolata mama Saint Esprit memi eti mpo na nini mokili bamona ete papa ye wana asali mabe te aza na koma te papa ye wana kola pambola papa na biso Joseph Kabila kola pambola mama Olive eloko na sengi mayela likolo ya molimo ekitana kati na bango ete baye bandenge nini ya okama mokili. Les fidèles présents dans cette résidence immortalisent cette visite par des photos. Pour eux, ceci est l'accomplissement d'une prophétie. Kolo akosaka biso te eza eglize ya molimo eza na bandoto na bavision banoko makambo banoko monana ona nga nazomona c'est ndenge a prophétiser ki na kati na ye pe le la kokisi bilako molimo sonte la sala kati na ye kokisi ayo kota la kati na ndako asola ki na papa na molimo pe le la solo na mosuli ya solo penda za mama bana
mama penda ya solo auti kuna mosika ndenge anyati awa penda kwa lipamboli akozonga na lipamboli toyebi loko ozongisa matondi te ka nzambe apambola ndenge tomasengi ye na papa bazala na kimia ezala foyer na bango ezala mosala mokumba nzambe apesi kati na bango na kati ya mboka donc elekaka liboso ekende liboso. Le quartier Kwenge entre en ébullition. Les jeunes, les vieux et même les malades s'amassent dans cette foule pour ovationner le geste maternel de Marie-Olive Lembe Kabila. Toyoki sango na biso bata malade ya makolo totamboli tengu toye kotala yo. Tozana esengo tolingi tomona yo. Esengo makasi biso toyoki na kati ya quartier na biso Kwenge. Banda biso tokola tobota bana na biso na mokonja komela biso na kati ya Kwenge na biso te. esengo mingi ya kotala apôtre na biso tosepeli mingi po aza mama ya bana ma esengo mingi toza nango mpona elike na yo lelo nzambe atelemisi yo epai na biso mama na biso